Maman Olive au 15 jours, a passé à Dubaï. Et là, maman Olive a zani dans paradis. Ça dit quoi? Satan ça. Satan, les gens disent, les voleurs viennent pour dérober, gorger, pour détruire. Sauf que si la bissa lui a joué trophée, mon amour, ce n'est que normal. Tozala, mité maloko la kainate. Quand tu progresses, au combien d'ennemis à battre. Mais à quoi Mikolo a loupe mbaté, c'est Caleb. Caleb, oui, Caleb. Caleb a donné succès à souder. À côté de la bozo, à côté de la bozo, on a Satan comme bataille. Je ne crois pas le manika na Kinshasa. Manika na place au hôtel national. Avant le banamoninga, au mitala yo moko sur des exemplaires. Peut-être que vandika ka vandi ko finga mutu. Au bandi ko finga ko dénigrer mutu, mais mutu ko dénigrer par rapport à yo zandengeni. Si quoi moi si pendata sindi atika musique avant de la moi si on va sinda comme donc il faut au mitala. Donc on se compare na mutu te. Maman li a métis. Sindi azali métisité. Et par le bel au monde, vous avez un problème dans l'Ulysse. L'Ulysse, c'est un ami à président. Ami à président africain. Tu as bis, oui, comme mon ami. C'est à ça que confie à ça que à ça il décide à peine pas personne. Oh, à ça décide à peine. Ah bon? C'est n'a mutu na eti. Mais on pense à ce que c'est le cœur. Na manique. Bah moi c'est normal non. Presse babi à musicien moi rezoité. Voilà, bienvenue sur Nouchka TV officiel, très cher ami fidèle internet. En tout cas, merci beaucoup de la confiance, fidélité au Bomesana Kopé Sabiso, Tika et Kimia et René Nakati Yamabota Nabino. Encore une fois, la vente humble serviteur, ça s'attend le T20, s'il n'y a pas de tous abons à Nakati Nouchka TV officiel, tout refait Samarambo. Merci encore une fois, à partenaire privé. Il y a la chaîne Nabiso, Maman Nanouch à Missi et pourquoi pas na Maradona à Missi. En tout cas, merci à tout le monde qui a Nabiso. Vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso et en indépendant vous banda pour rater actualité en tout cas. C'est que tenir remercier tout le monde qui soutenir Biso de partout. On a mon Berti Souvé Papa Zara, Narati Istanbul, Lingola Tagitoko, Berti Souvé Papa Zara Zarawana. Encore une fois, on a mauvais Delmas Katende, Lingoso Mamito bien Narati à Dubaï, contacter Delmas Katende. L'actualité n'oblige. C'est pour cela que nous avons monté, nous avons monté. Les Européens nous avons monté pour analyser et surtout dans les sujets où nous avons sur Internet. Nous avons monté, nous avons prophète John Ngefa, à qui j'ai dit le sako bokulaka. Ah, mbomila kobote masanduko. Le sako bokulaka. Et tu moninga ko sekate. Le sako bokulaka. Batelemi lokola bato bo susunta ba imboko be. Le sako bokulaka. Batonga kaka moto aleki yote. Le sako bokulaka. Ne mokambu. Wato ba la prière nzambe apambola yo. Oyo mwana nga tokabaki na nzoto na molimo tozaki moko nzambe apambola yo. Tata totike mission maboko na yo. Ça, les jeunes journalistes, les bonnes sagesse intelligence, mais tout n'est bien non. Tout ce qui est à Congo, ma boko na yo, oyo ba nyangala 4 ba M23 ba zoko bundi ça pas ni ko zo tanda mboka wana. Quand debi Romain 831 c'est dire pour nous qui sera contre nous. Tata tout qui ba diaspora ma boko na bango ba lesa so ba sunga biso sunga bango tout qui ba minganga nyonso. Ya we pesa bango maele ba bikisa biso tozana 4 na malade. Tout qui ba konja mboka ba kamba mboka la ndenge koki. Kolo yo bana na biso boso na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen. Amen. Prophète John Ngefa. Eza na rete mo rezo réuni leo na kata di chassa awa et comme penza kutunsa ba congolais. À chaque fois que nous traza ko kende ko sarole au mona mimi et tout le coup ya batu na kata na simana ba kende ko sarole ko kabola bande ko ba 5000 francs 5000 francs. Peut-être système wana. Ndeko journaliste oza journaliste ya solo parce que zo kamusangai ba peuple bazali ba bolole koleka ba peuple nyonso ya mokili oza ba peuple congolais lelo yo to comme na campagne électorale to na mini campagne te est-ce que mboko ya biso Congo démocratique et na mibeko to na mibeko te ça dit quoi lelo bolole na 3000 francs 5000 francs ah faire le bas tala simazonga moto afani alobi mbwana kisi bizaleli na ye bato bino bovota bango boleme bango na mbonda tuku lele babosana bino na $21,000 lele bozo kompare ba misusu ezoka musangai mwana na ngai les jeunes journalistes nazo ba mayele wana te police akoko kanga bango te ko bengana bango te ezali tapage urne et notine urne et pexami na loi congolaise pourquoi mboka et qu'on respecte mi be côté tu dois comprendre
na nyangala kata moka bimika ka bo 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 bato ba fafa le ba bo ça de bana bazotanga bato malade bazali bo plutôt zali partout non assistance aux personnes au danger naibi mboka oyo ce que l'état est enregistré ou bien il y a non état je vais pas comprendre et comme le coup là panique et puis bino bozoteka mboka na 3 000 à 5 000 dollars 5 000 francs lobi bokolela auto votaki bango kuna bakendaki kuna na bambunda wana lelo tosuki wana basali ata loi moko te a ngefa soki bato bazali babundeli ya mboka lokola ngefa 10 mboka ekochange po oyebi force maloba eleki ya lisasi mais l'habitude ça continue je n'arrive pas à comprendre ngai naza mpe populaire nakendeki ngai moko corrompu des fois civique nanga na sorole na postulé te na ko postulé te biso tout ko postulé parce que oyo ba postula ba baza modèle te alors na ko lingana na souffrance na population tango yeso koya akutanga na bango ke na sa haute trahison oyo article 165 de constitution mais président sa haute trahison il faut démissionner et alors na ko sala yango te parce que politique africaine ezali politique moko ezali non agréable dans les yeux de l'internet. Voilà. En tout cas, pour fait, on a justement parenthèse au Tongato Bananango. Maman, elle est comme au Pénat, il est pénètre, elle est belé, tourne le café, qu'on soit là vraiment. Prophète John Gefa, au jour, on a culture dans biso, Marambo est robotara à chaque fois. Bande on a biso surtout il y a théâtre, bah comédien, bah problème est aux à chaque fois. Tout est aux ara, maman livre lembe, amimaki bango Dubaï, tout le monde qui entre à bango na bango, que soit ne bandaki. Belle vie à zone sa kotoyo, koto si la bisalo. De roya les sous micro leki à kaka. Tout le monde dit qu'on a aussi la bisalo a joué trop fort. Il y a mon mboka par rapport à Moussala nae. Mais ba guerre et bandi les sous kaka entre à bango na bango. Et comme nous connaissons koto belle vie, koto mika bongo, qui est nani de qu'on a aussi là à sombi trop fort. Bande comme sous ba ko le baraka noté maman livre pe muta ko chaka bango na mbuyema aza base ya ko sona na bango na bité aux prophètes de la nation na ningo tele du peuple nation te prophète du peuple de ko kolobi Somme 133 verset 2 ezali c'est moi so bato basangani bazamu moko mais oya biso ba congolais so to sangani et bi c'est problème ça dit quoi Satan ça Satan, les gens disent, les voleurs viennent pour dérober, gorger, pour détruire. Sauf que si l'Abyssal a joué trophée mon amour, ce n'est que normal. Il a bossé, il a travaillé. Non. Bah, critères des alliés. Et là, bah, critères des alliés, bah, tout va poni bango, on va poni pas de trophée, on va basailler banyamate. Mais tous zala, mité maloko la kainate. Bible, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 12, ne ressemblait pas au Caïn. Hein, qui a tué son frère. Parce que mon témoin est qui ton côté. Mais ennemi congolais, quand les Congolais, on dit mon inazui, yo s'appelle fort, mbale asima. Ce qui n'est pas si ma boko yozwa, on comme qu'on détruit. Ça dit quoi? Bah Congolais baza bien té. Et puis bah Congolais bah n'inga moto a progressé té. Quand tu progresses, on comme ennemi à battre. Mais n'est pas monter ennemi à battre, on va John Ngefa parce que tu as la vérité. Parce que Galates 4, 16 à cause de la vérité, je suis devenu votre ennemi. Il y a un ennemi à battre à cause de la vérité. Mais il y a pas ma pamba ya mokili. Matthieu 16, à 25 à 26, à quoi sert un homme de gagner tout le monde super dans son âme? Et ça y passe même. Bon, tu mon livre na conflit. Maman livre 15 jours, à bien la passer à Dubaï. À ça va passer à mon poteau. Et ça dit là, maman livre à Pona, il y a pas comédien. Et puis il était pas comédien, il y a pas l'autre ça. Il y a d'autres confusion. Non, confusion ni ce qui a bien il y a pas ça na pouvoir de comme il y a un avion mobimba 300 comédiens pour qu'il était. Et puis ma comédien on va porter na comme. So a vu quelqu'un poni bango, yo pesa merci mingi na Matthieu 10 oyo lobi na biso na 40 à 41 oyo apeso ata maya pamba. Comme ça zambe balasi moko kende. Oyo maman livre na katini. Maman livre sali Apocalypse 14 verset 13 les bonnes œuvres. Aïe ne récompense. Maman livre zo luka vie internet pour na katasi ya zuyoso. Et là maman livre zali na ngoka paradiso. Où est-ce que ça va bonne œuvre là? Où est ma bébé tiens maman livre na 4 na bino vraiment biloko mosusu auto ko tia yango ezali na zelate ezali ba raisonnement on rappelle ba théâtre moi prophète tena ko battre mingi peut-être na la France Inter et puis na ba théâtre ya Nzambe oyo ko ba théâtre na ebi belle vie ala congolaise na ebi tato aussi la bisalo ça va très bien na mona ba conseil malgré ma bozo bezana 4 minutes donc
Motoroko là, c'est qui pasteur chrétien, c'est un bon artiste aussi. Motoroko là, Nani, la voix de la foi aussi, ça va théâtre bien. Now à quoi Nicolo a réussi à louper maté, c'est qui non toi quoi Nicolo a louper maté avec René Fort a gagné peu pour nous hommes longuinaé nani le français bien wana na kota comme on a na zomo longuinaé rien qui mingia wa rien ça peut théâtre na Marie Misam ça peut être na Marie Misam Caleb oui Caleb Caleb a donné son succès à souder et que là chapitre 3 verset 4 mais oui il faut le nganza mais pas c'est à ça la capenza tant on est sur le sili nzambe abimisaka moto na moto n'étape là totika jalousie le repas bon voilà conseil ni ko pesa bandeko et surtout au ya théâtre bazo non Hébreux 12 verset 14 chercher la paix avec tous et yami balé ceux qui basaki be chambre de parole en tant que nom de Dieu na ko pesa bango na Matthieu 18 verset 21 22 bali misana et nzambe alingi paix na bolingo. Et puis Nzambe atiki biso dans Jean chapitre 13 verset 34, je vous laisse le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. C'est ça vous le plus. En tout cas, merci beaucoup pour faire. Je te dis que tout aux anayo, tout à penza, il y a important. Parce que n'a pas ni ma commis. Quand tu as recevé moto Nzambe, ça m'a commis fils de diable. Parce que sont des parlementaires à Kolobé là au kaka na ba constitution mboka ndeko zolo. Nzambe apambola Rebecca Ngefa pour la plus belle femme à Nicolo yo asimiti Mumbai. Mais et là moi rata kinga tika tena zone sango tango tangi kombo ya prophète de la foi ndinga saraba. Pasteur de la foi. Pasteur de la foi pardon on a rectifié. Est-ce que bibliquement ndinga jouer rapper et ça autorisé? Bon, et autorisé peut-être parce que on a saban dans Nzambe dans c'est comme l'évangile. Évangile, aux pasteurs, on ne pas battu, passer à Ndumba, il faut se comporter le coup, la caractère à Bango Ndumba pour récupérer ma âme. Si on est sans cesse, attends, on va récupérer. Si on ne peut pas boxer la gang, il faut se comparer comme Bango peut pas boxer. Évangile est un meeting de Bélé, Ndenge, Oye Salema. Non, il y a le balanza, mais c'est Malangoni, Bolou Kilangama, na Bismi Balé, pour être, na Lesa, Banana Zambé. Donc ezali pe malamu mais à côté na bozo ba déjà côté na bozo ba wana satan ko kamata donc ça ndé pe ya moto mona prophète de nili sadaki na kata ba boîte na poto c'est évangile les gens non nous condamnons ça impudicité parce que un Thessaloniciens verset 4 verset 7 à l'obi Dieu nous appelait dans la perfection dans la purification dans les hérésies dans la responsabilité. C'est ça, la Bible est bien claire. Dans ma Bible, il y a propre. Et dans ce cas-là, Éphésiens 4, verset 19, les fins sera la perdition. Parce qu'ils cherchent les choses du monde et les choses de cœur. Un homme de Dieu, très homme de Dieu, a comptabilisé qu'on démonte. Et la Bible dans Éphésiens, Philippiens chapitre 3, dans verset 17 à 19, soyez les imitateurs de Christ. Tant que vous apportez moi à côté de la barre, tant que Jésus, est-ce que à côté de la barre, tant que est-ce que misala mabe Jésus azaki na ba porte wapi. Non, tous les imitateurs na ye, ba yebaka mutu, ce que dit Matthieu 7 verset 16 à 17. Et puis biso ba yebaka mutu na misala na ye na bambuma na ye. Na fingi ete na lobele mabete tuni mutuna, ezali choix na ye, mais choix na ye, donc ça na 4 na mukana na Romains 14 verset 10, Dieu appellera tout chose au jugement. Tout est Nzambe. Voilà, mon soirée à Paris, maman Célestine là-bas, na pesi moto en tout cas bon week-end bi sika et Jamio. Prophète John Ngefa, marambe ko bota mara ebele na culture na biso kané dans ta kolobawa. Je pense que vous au courant mambo tout sur canal internet c'est surtout affaire ya Maniki, Kofi Olomide, Kisinzora, Cindy Leker. Je pense que vous au courant. Avant na banda pena to kota pena na muzindo ya marambo. Affaire oyo na miso ya molimo etake prophète zo mona non bato manike à se prononcer pas mbaté oyebi Bible ebisi biso na Deutéronome 28 verset 1 moto mabe akoki mata babengani ete je ne crois pas lelo manika na Kinshasa il doit être pour sa vie oui nandimité pour recherche bazo lukaye
na ndinzi nani na place nyonso maninga na place hôtel na bachele pena misu ozomona ça dit quoi Bible sur Galates 6 verset 4 avant le bana moninga o mitala yo moko sur exemplaire avant finga moto il faut mitala yo moko na quel local na verset biblique 1 Pierre chapitre 3 verset 9 lobby les injustes sont condamnables à la loi donc la constitution na code pénal article 147 lobby boy au cas où fini moto da mama na yo tel longi mabe tala mbunchu sola ko funda yo ba un injure public peine na yango ezali de 2 ans à 5 ans de prison avec une amende de 5 000 $. C'est quoi la amende wana vous souhaitez pena ba kanisa mani ke na souhaité parce que Bible dit Galates 6 verset 7 c'est que l'homme race mais il moissonnera to changer ba caractère et là que vandi kaka bandi ko finga mutu o bandi ko finga ko dénigrer mutu mais mutu ko dénigrer par rapport à yo za ndenge ni ko ngaba finga ngana bana na awa na ngiringi oyo na ndako na ngai omoni yango normal ça va omoni yango ça va même un ministre ko vanda awa et là comment vous êtes deux camions na vandi banda na bana na ngiringi o tala petit zwanga na tala ka nina za mo ngiringi zwanga ba finga ngao 2023 le bateau sikoyo na yo yango moko sikoyo ko fi mota ngiringi yo na ngiringi ce ngiringi ça dit quoi ils ont pour minimiser mutu ko saboter mutu. Nous tous nous sommes égaux devant la loi, devant Dieu. Article 7 de la Constitution, l'homme est sacré. Il doit être défendu par Dieu et par les hommes. Maintenant, quand on finga benji, on finga nzambe. Alors, quand on finga moto, zoba oyo. On va dans la machine, on va dans la wapi. Moi, je suis à salité. Moi, ça, on va sinda comment. Na tout n'y en a nous. Attends, sinda du liste était. Ah bien, ebiterebo. Na lobby, ay ba reba, ngabe na ebirebo te. Na ebirebo te na bisindi ke. Ok, tu connais moi si pendant Cindy atika musique avant de quoi moi ça on va Cindy comment Cindy na taille 36 bah Cindy bah tu vas faire 85 ans en nous raté assis la raté hein bah Cindy bah tu vois maman na biso aussi la plus belle femme du monde et allez ma mère non ba mère Ali c'est là nano na quoi la première ma mère la fille la plus belle du monde. C'est ma fille et Rebecca Ngefa. C'est au monde niebo. Voilà. Fin. Rwanda za kosa. Congolais c'est pas ça. On se pose donc quand on se balance on il faut au mitala. Donc on se compare na mutute. Maman li a métis. Cindy azali métisité. Mais Nzambe ayebi pe bongisa ye. On s'appelle Bakota. Moi si pe nzoto miketa 36 mon bali pas qui m'a gagné. Mais oui, moi on doit pour nous faire que yango. C'est quoi ça dit quoi? Tika ba vie privée à bateau. Ba kongolais mabe na bango. Hein? Oyebi ba former école moko ya école la Zobolodie ezali. École ya Kara ezali. École ya Kara. Hein? Président yango recteur yango Kabila. Au Kabila veut finir boterie. Maman Olive va kuna na bima ko Kara. Oh, y'a bima na Kara. Bima na Kara. Maman bima. Maman le votier a tié. Mais là il y a c'est Cindy. Non, c'est ça, Cindy pas bimi. Pas Cindy pas bimi parce que ben jour ko finir moto à bota kate. Moi si moi auto bota 85 ans na poto aux États-Unis. Maman Sarah, moi si la brava bota na États-Unis. Et c'est biloko moko. Moi je n'ai pas aimé ça, na condamné yango. L'école ya Zobolozi au na kati ya Congo démocratique na Ephésiens 5 verset 11 ce n'est pas bon moto ya katana misapi bala sanga souliete yo ozala ba sœur ozana ba tuka motabandi bo boza problème na to bandi ko finga ye mais nani azasima ya mama wa nani azasima parce que akoki ko bimate kaka boye même sur la conflit au milieu na ko toucher Cindy Cindy n'a rien à voir. Hein? Mais non, mais celui qui sont les pieds de l'homme, c'est Dieu, mais à l'avenir, l'université Kara, Cindy Leker, Cindy Leker a répondu à Maniki. Prophète, Batum Souba ou Lobango, il y a un des psycho-élingola, force, il y a Maniki, peut-être. Tes forces, les injustes sont les âmes des faibles. Au moins, tu as décortiqué mon intelligence mutueuse. On a télévision, internet, la télévision du monde, et la justice.
Et dans la démocratie, c'est le débat d'idées. On a vraiment mutué à la poser. On a tout a bozobawana et zo ça malamu te. Hein? O mutanini, asali bonini, alobi boyeza na sensité parce que Cindy azali mayele. Cindy azali universitaire, azali mayele. Cindy azali l'icône ya basi ozo sa valeur, fierté na monde mombase oyo. Ezali moto to ko appuyer non to dénigrer. Hein? Ma belle congolais ngona to dénigrer. Ce que to dénigrer, to beti Yesu, to longole bilamba. Akufika na limbanda, to tiens na kuruse, to bénéficier. C'est que je dénigrer Cindy de cœur, beaucoup bénéficier nini. Mais dit quoi? Cindy makase ezali ke lobageno geno. Manika binate va lobi geno comment on appelle lobi geno. Cindy Lekeayo, fallait pour pas couteau, bobetana ma kembese. Ok, on le dit bien, yo la jeunesse maman ma kembese bomi mokili parce que comme on a Cindy azolo babango bazolo ba ils ont ça la bien. Mais ce n'est pas vrai pourquoi? Exode 20 verset 5 tu ne portais pas de faux témoignages avec ton projet. Cindy Kofi Olomide tango babi ayaka. Ce n'est pas Kofi azoki babi a petit nanga ko yemba boité. Et daga na ba répétition ameki vocal nae ba fan nde ba voter. Ce n'est pas Kofi Olomide. Bon tango babi azoko beta na quartier latin. Hein? Fali ayakite et faire ça kite. Fali na faire ba ye kala babi alongwe kala mais wapi place ba kuta na Cindy Lekeayo la beta makembese. Mais apparemment pour en fait babi on dirait ndao lobana Cindy Lekeayo mambebele le na quartier latin. Mais ça qui mon gars silika ki makasi dernièrement bi osimbisa mbala nga ba kisinga na to kusuka mabe. Non, Kofi asimbisa moto ba kisite yo moko soki olingi na nzela na yo ozo succès etali yo parce que moto moko azali libre. Ozomona moto azali libre botika kosa Kofi kolumeni makambo Kofi azali patron asala fali abimiwa faire lelo wana abimiwa kana katia la tente hein lelo de l'icône ozo bazor rien na komona hein faire maison mère non faire bête na katia la tente asuka ki non le passage ça bête par malade ça bête na katia la tente mais si ka longo ça ka na hein moi na suka katia la tente faire rigolade hein parce que moto a formé bino boye. Bon, peut-être merci dans Matthieu 10, verset 40 à 41. Batele mara papa te. Bolumbu ya papa et pas ya maman ya lipamboli. Bolumbu ya papa et pas ya ban des malédiction. Oyoki yango, ko faire papa na bango, azana mingi on peut se respect. Malgré mon tabonga na sote, Romains 3 verset 10, personne n'est juste devant Dieu. Mais ndenge pe mambongo eko kindi la prophète, mambongo ke kindara ke non, falina Kofi basola raté, c'est que problème bazo c'est que problème est botama kaka banda non c'est pas de celui bazalika banda kala là on a koloba na mwana on a petit wana mwana yanga nani falibo l'humilité précède la gloire hein et 1 Pierre chapitre 5 verset 5 Dieu résiste aux orgueilleux et là quoi fallait ce quoi à reconnaître fallait comme père APC Louia Loa hein APC Sengoa c'est fini et là on fallait à relouer pas Kofi lelo izate et là on peut Kofi à relouer pas fallait izate Kofi ça mettre bandulu ne plein à plein alors ça va tout l'Africain plein à plein et là vous ça Kofi azaka ba masse na ba chef de l'état africain donc on dit Kofi azawa APC que on est rwana papa mbabisanga là on va kufa papa mari moi na ngalobi après moi on doit aussi ma musique congolaise était loué on a Kofi Olomide c'est vrai on a autres là la Katima le Bamose papa Wemba qui son âme repose en paix. Il m'a dit, je l'ai encadré, na Salakanaye, na bandi côté Kosula naye. Hein? Alors conflit y a pas bon, au moins la musique est la polémique. Hein? Sur la polémique était et que ça la haute mais polémique en total na niveau ni. Il y a bien gire. Là moi je condamne. Voilà, prophète condamné ba acte ya boye, c'est quand même bien aussi. Mais prophète John Ngefa bah audio moi je circulé en internet na mari fana Londres adam de le gamo pas Kofi Olomide akolo baka keno ali ya peut-être ayebi makambo yo azana sima ya Cindy Lekeayo yemoko muto aboma ki libala azana lettre ya divorce en fait abimisi moi makambo je pense que déjà au yokiango batindela kinga yango papa na juste parce que Romains 14 verset et puis 4 tout que magistrat ba ça makambo bango ba yebi mais koyoka leki ya Kofi Olomide na l'homme
alors même maman lia azali kovanda epai na ye mpona kopesa batoli et maman lia nde moto abomaki libala na lettre ya divorce sikoyo bolingi kofoni bidasani avanda kaka te natuni bino mpo bino boyina Koffi Olomide eloko asala bino nayebi te zela nano lolenge ya Koffi Olomide yango wana moto akochange eza te kaka nzambe lolenge na mpengo ndefa moto akochange ngai te kaka nzambe ngai nzambe asali ngai moto akochange adabonga na ngai ochange ngai yango te bo siko uwe mabe soki kofela nga mpona nzela na ye mpo yo oboyi motu tika moto azala libre toyebi te vérité oyebi kaka nzambe la eza dossier moko glissante nakokɔta na bosindo te mais ndenge petite sere ya Koffi epe alobelaka moko nini boza na problème na nduliste nduliste yango nani ami ya baprésident africain omoetedebiyangema te azobina epai na kuna nini papa mobimba ye wana namona yango na miso na ngai na otaboya président azobina yango il faut faire beaucoup attention moto ya mbongo amoninga na ote olaninga epuis nzala ekotaka na ndaka mokonzi te chokolilo nde makambo Prophète, tout le monde a une image pour faire des pessis qui se disent bisous et puis qu'il y a un moment où à ça guerre Koffi à ça guerre à ça descendre à peine pas personne mais à ça descendre à peine ah bon c'est n'a mutu na eti à ça guerre Koffi à ça guerre il a des bonnes joies makamba Koffi mais ba bango monde comme na ba 26 c'est que Koffi le mda mais Koffi Koffi nda oh monyoko ni so nyoko mamuki Koffi ko sa ta mo likambo ta ba beta di bakute bande ko nanga Koffi a déjà mo pince dans glissette siko achokola mwa ebima nde makambo ebima makambo motika Koffi tranquille aza mpe motu azwa vi na ye asaki réel akasaki sindi pembeni na ye mais wi ntango ayembaki sindi ntango azali trophée apesaki bizi motu na ye akaki ne sindi mais eza réel soki asala yango bolimbisa ye mais ezwa mpenza en pleure makasi mpenza te parce que bolingi likambo ezali bino bozodevie yango ezala ngai yo mama mwana tokonele ba acteur mama niki asali yango ce n'est pas catholique voilà prophète John Ngefa to mi mais yo bosa siko sindi le cœur na manike ba moi sina mobali non mwana bango babia ti ah mais oui tata moi sina mama mais siko pourquoi Christ nous a na mona ki na répétition Koffi na conseil la Koffi na kati mais parmi les pour Koffi ah mais mutu na ye mutu na ye choix Christ nous a ki olanda makambo na ya bozo ba papa mbate mais vie à Prince Babia na makambo bébé parce que moi je te dis au nom du Seigneur ezali ba parents na ye ba bomeli Prince Babia musicien moi kozwa été obiti yango akobanga mama na kofinga ah bon akobanga akotelemela ozo comprendre c'est fini na kozwa lisusu asa carrière solo ou bien alonga na Congo que même na Afrique du Sud doit faire sa carrière na mais na Congo et puis musique et bimane na Congo et c'est fini Prince Babia ba bomeli carrière et sili ah asa na pas nga ite akade pas monter ça bon na rebondela mais ça sera aussi difficile parce que na habité il faut bondir ou que l'on nzambe na Ésaïe 55 verset 6 parce que un grand chanteur comme moi na Prince Babia à cause de la vie azana ngoyo tala kena vous d'accord ba katier pourquoi conflit et puis ça va polélité Hébreux 12 verset 14 chercher la paix on cherche la paix bango ba logi paix parce que bango pe ba na loko Prince Babia azana ngote Babia pas mina makila na bango e kosuka bon ah makila et ben si poloso ben si gotobo ben si mo poto ke na mo bole ke ni peketele bimisi bango frondondo chef di membo alors ko ça nini pas bimina makila wana eza nzoto ya Babia Prince Babia qu'est-ce qu'il a fait donc mon ara yo za na ngingira wa ka do tolo baba ba ko finga mno batangengi moza na opepele so peto moni na bolo ko finga batangengi ba ko ne njili wa ba kanga bino kaka banza bolo kaka ka mona mani kali ko mona ngende ni prophète non mona kama ni kala ngiri mingi na ipe na ipe sika za makambo tu na ibi bo ngana kota la vie privée ba tout mais ndeka mona la ka non na mona misuni non na mona ke mutu azo le cas mais on a quatre c'est Dieu qui connaît seul moi je peux pas entrer dans les vies privées des gens. Moi, ce nombre de Dieu, je cherche la paix. Mais nous condamnons les effets. Il faut condamner. Babou, maman, tu vas qui la justice. Mais on a profité. On a zali. Sinde Michel Romoko. Alors, boye. Sinde Alobarade. Linga, moi, sur Alobarake. Moi, sur Alobarade. Moi, sur Alobarade. Bombe retardée. Moi, j'ai ma femme à la maison. Maman, Alobarate. Hein? Attends,
mais soki alobi likambo moko akosala yango alobaka te akosala bozobana o makambo tozosala il te va comme ça il te va comme ça mais c'est très dangereux mais oyo alobaka azokebisa yo nakoboma yo biloko wana nakolia te nakosokisa yo nala ezopombi te ozomona sikoyo yo moto alobaka te mais akokata kingo na butu sadi quoi lokola sindi alobi okolata elilingi na ngai alobaki na sens bozo interpréter te donc okolata ngai nabotaka te no sikoyo olakisa ngai place nini ngai nabotaka te sikoyo nolakisa yango wapi na constitution ya république article 12 de constitution tout Congo sur les go devant la loi devant la justice et nazo biso lelo manike na Kinshasa te kwa nazo biso lekoyo akoza na Brazzaville akoza te mais mosuku azali kovanda mosuku azali kotambola wapi okotambola bandale za muke kwa katsa mingi ngiri aho frontière yango eza muke na la bungi manike de John na la bungi John ngefa non c'est très dangereux. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour faire c'est tourné déjà pu chuter vers la fin. Na pesi mbote encore une fois na Berti Souvé Papa Zara na rata Istanbul. Moto na Nzambe tomi vraiment na soka puisque photo tika la émission na lengi. Le temps capital mabosa ka makambo ya Congo ezopela. Même la sima tokolobela yango parce que nous sommes congolais to défendre mboka na biso. Les pays agressés nous sommes la guerre. Faut ngana totelema pour défendre mboka na biso. Na pesi mbote na Eric les boss des boss Kola Pambolayo na la plus belle femme du monde c'est ma mère Batondoko Doxy Itojo na kati ya Suisse na mulonga nae papa Ngefa Barthélemy Motodua chez Bokonzi ya Borsalino bo mami Bomolo Bolumbu maboko bank na kati ya Anvers Babi Kabala oyo il le c'était pour la mission na ngaza kuna te papa tunanga makatuna papa Kelani tunanga passer bondo tunanga Kelani passer bondo pour na moni peso défendre les arabiens quand même non la vérité ce qu'on fait tengami na kotake na ko fait tengami tana bolo bozo lukena makambo ce qu'on fait mona mboka on doit les défendre hein ce que tunanga sur pasteur bondo na ko loba yango Kelani pata na ko loba yango papa prophète de Frisance na ko loba ekutu naibi bango te singa ba gouverneur wango bidana ko loba vidéo waya sama kama na mbanda kaniko ali gouverneur bobo loko bolumbu ya saka kabwe vidéo mais ba ko déclarer pe villa qui chasser comme salité pour faire bon wala tayi makambo na ngai wotu na bakonzi bazo kamba ngana mwana na franc ya ngai en tout cas merci beaucoup pour faire des agues sur na plateau et merci na batoto ba talibiso qui m'y venir na kati mabota na bino bo s'abonner massivement na kati chaîne na biso et bo aimer vidéo bo partager en tout cas ça la bien en tout cas merci na Berti Souvé Papa Zara je vais te dire na bo za rebela ko tala biso en tout cas rendez-vous pour la prochaine numéro au revoir que Dieu te bénisse. Merci.